Kamere na prison, ni bilibanda. Pemi jouer. Kamere na prison, ni bilibanda. Pemi jouer. Innocent na prison, ni bilibanda. Pemi jouer. Kamere na prison, basase libanda. Bako kende bako zonga biso kaka na kamere bako kende bako zonga biso nyoso na vitale ngai mwana balinga te biso bajene na simba aveka biso tolela kamere. Correcteur News TV, Awande correction, il y a News tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Tu as vu Correcteur News avec Yemoko Rachou. Chaîne Yabine pesa rabino ba actualité ya mboka et la rabino penza nyonso le kamaka na RDC na biso mboka kitoko la République démocratique du Congo mboka dirigé par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya yema le boss Samim Poi papa chéri papa moko bien papa moko malamu papa moko bolingo balinga bana ba sala ki musala kitoko bino pe ba botala kabiso pena to pesi bino merci ebele ngara shula karamena sepela makasi ndenge botala kabiso ne bosara ba commentaire botinde la autres sepela ba remarque na bino surtout et ça la nga bien makasi donc bon continuer toujours pour bala yango kasi lelo actualité lelo nga shula karamel to tamoli ine na ngotie pona ko laksa bino lolenge nini boyebi ke UNC mwana mboka capital Kamere ndenge bakata ki dossier na ye ba condamné ki de 20 ans ba salaki ba interjetaki appel na cour d'appel wape pa iba ko yamba bango dossier wana ko kende penza la cour ba ko fungula dossier yango lisusu na cour d'appel le 24 oyo et yango nde esengé na biso to la sabino ndenge nini base ya UNC ba militant ba cadre surtout jeunesse ya UNC ne ba ko bongisa penza motivation na bango to pe organisation ba ko sala pona mokolo oyo mwana mboka capital Kamere ba ko fungula lisusu dossier na ye après avoir condamné de 20 ans de prison na bwende UNC yango zai ko kota awa na Croix Rouge na commune ya Barumbu wape pa itoye kota la penza ndenge lolenge ni jeunesse azali penza ko se préparer et milulu babongisi poto moni bazali vraiment ebele awa toza bango toyoka bango ebongo tokutana sima surtout mingi toko se baser na présidente na bango madame Angèle ayebisa biso but to pe motif na bango ezali penza nini Kamere na prison ni libanda Bana Mouchetou, Bana Izemou, Bana Bel Campus, Bana Kamere na prison, ni libanda. Pemi Kamere na prison, ni libanda. Pemi innocent na prison, ni libanda. Pemi prison, ni libanda. Pemi innocent na prison, ni libanda. Pemi, innocent na prison, ni libanda. Pemi, mademoiselle innocent, ni libanda. Pemi, innocent. Innocent na prison. So
feka tokolemba tokolemba te tokolemba te tokolemba te aja bakangi feka tokolemba te aja bakangi feka so le appel, dans la justice congolaise, l'esprit état des droits va se racheter. Justice est dire le droit. Qui veut dire que dans le but pièce contre donc pièce contre pièce, vendredi, le début appel, tout le monde est en haut. Donc INC ensemble, surtout ensemble derrière le pacificateur de Cameroun. Merci. Merci toyoki message ya mwana mboka Junior Makelele o toyokana. Merci Bafumi, merci. Tolobi boye. Toyoki message ya batu nyonso. Cordon Yves Sola lobby. Maître à lobby, Junior Makelele à lobby, Rémi Bongungu à lobby, Fédéral Mutuameme à lobby. Marcus Lokondo. Bon, tokeimba la moko na présidente ya jeunesse toyoka maloba ya présidente, toyoka maloba mokonzi. PMI jouer, Kamere na prison, Miyibi Libanda. PMI jouer, Kamere na prison, Miyibi Libanda. PMI jouer, innocent na prison, Miyibi Libanda. PMI jouer, Kamere na prison, Bassase Libanda. PMI jouer, Kamere na prison, Bassase na prison. PMI INC Mopepe Asika, INC Mokolo Tonga, INC Abotoli Tonga, INC Mokotonga na nini, INC toujours ensemble. Toyoka sikoyo, toyoka. PMI jouer, Kamere na prison. PMI jouer, Kamere na prison. PMI jouer. Merci Toyoka. Merci. Maman présidente, avec tout le respect, numéro 1 jeunesse et INC Malobambo Kayo. Message euti epai mokonzi na biso l'honorable Vital Kamerhe la lingi biso na bino tosala improvisation moko puisque oya biso leader azali pe akozalaka toujours leader na kati ya mboka na biso yango la tozoyemba boye bakokende bakozonga biso kaka na Kamerhe bakokende bakozonga biso nyonso na Vitale ngai mwana balinga te biso bajene na simba aveka biso tolela Kamerhe biso tolela Vitale bajene elakisi ke tozali même moral, toza très soudés, déterminés pour la soutenir honorable la biso Vital Kamerhe. Merci beaucoup. Message ya liboso oyo président Vital Kamerhe apesa ki biso ba jeune topesa na ba jeune eza kopesa bino d'abord mbote oyo uti epa président Vital Kamerhe. Est-ce que tu as mbote wana biso ba jeune? Merci beaucoup. Pe message ya mibale ezali biso ba jeune tozolakisa na président national que nous sommes derrière lui, que tozali mobiliser pour que victoire ezala na kana biso. Lelo ezali kaka avant goût, mais tozo se préparer pour tolakisa
pe ba voisin ke biso pe tozalaka danger za boete. Prochainement tout cas tozala ba manifestation ya makasi et puis tosenga na biso tozala makasi on a fait ça sur maloba na ngamba. Voilà un message. Libérez! 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 Maître Joël Tomoni Botondisi et tout le coup, il y a Bilenge. Tu es habité, beaucoup préparé. Et le Roni, il pense à mon tour, il y a pour Bilenge, Tomoni, Bali Bongo et Belé. Et puis, si vous sommes là, comme on appelle Nangé Bino Bayi, c'est Botondisi, c'est Bilenge. Message Nabino envers Bilenge, ils allaient pénaner. Merci maman. Message Nabiso, ils allaient c'est mon corps. Depuis mon continent Nabiso, honorable Vital Kamere, quand qui le 8 avril, Tozobe Tambela, qui est Vital Kamere. Azali victime ya acharnement politique, azali prisonnier ya ba politicien. Lelo bino moko boyoki message ya ba jeune balobi comment Kamere innocent na prison miyibi bazali banda bato ba bomi mboka bazali banda. Donc message à lelo ezali kaka pona ko interpeller justice congolaise ba erreur ba faute ba irrégularité auto constater ki na premier degré tozali ko ken appel tozana posa ko yoka ngote po biso tozala na kimia. Justice ezali instrument au faut sunga biso poto tombola état de droit to tombola mboka. Ce qui justice comme élément il y a ba règlement des comptes politiques biso na UNC to ndima yango te biso jeunesse ya UNC to ndima yango te to continuer ko dénoncer yango awa ezala ki to lancer go et na ebi ke une série des actions sur terrain ko landana awa mokonza mboka pe déjà a lever ba mesures d'urgence malgré to respecter ba gestes et barrières mais tozo kitasuko sur terrain pour nous réclamer acquittement ya mon mboka Vital Kamere parce que jusque là preuve ya culpabilité na ata mon côté la kisami balakisi biso yango tozali ko senga acquittement pire et simple ya Vital Kamere. Tout le monde bokiti pendant la force na terrain boina bilenge bino bosangisi est-ce que ezali ya koluka komona telo lenge nini président uti bongo ko nommer ba généraux pe ko ya ko changer moi système na armée et puis na justice ezali pona yango nde botelemité pour attaquer état d'urgence ezali to mona ki bokitaki na makala bosala ki mo action na bino wana ni ko tangelo ko musu te place wana lelo toyete pona makambo nomination mokonza mboka ko nommer ba magistrat ba militaire ezali prérogative ya président de la république to ko botole yango te lelo to senga kana ba o bazali nommé basa la mboka ezala ba militaire ezala la justice basa la nemboka batika ko sala ba intérêt ya ba officine politique. Voilà un peu message Nabiso. C'est vrai, tous un peu sidéré, tous un peu consterné. Ndenge, ba juge auto décrié, jugement na bango bazu promotion mais Kasila Netienne baza ba congolais, j'espère que ba ko se raviser esika ba mati bazu ba promotion, ba yeba ko sala mboka comme il faut. Ceux qui mutoza innocent bo quitter, ye mutoza coupable pour condamner. Voilà un peu état de droit au biso to bundela gi. C'est qui va le bimo na mboka Vital Kamere président national la bino azali kobela to moni bilili etamboli na ba réseaux sociaux. Est-ce que ezali likambo ya solo te lokuta? Oui, honorable Vital Kamere depuis na Bandeli, azana ba problème à santé, ba problème respiratoire régulièrement ba médecin ba gena ko suivre santé na ye mais jusque là il y a plus de peur que de mal et il y a grave ezalité, il se porte bien mais moi ba malaise ezali nzo total ga ba condition carcérale yo azanango eza adéquate te yango tozo senga pire et simplement acquittement na ye pour que azongela UNC azongela famille na ye pe vie et continuer. Mais le repère quand
bamisi biso ya lia komona olenge botelemi mpenza lelo avec force tant tomonaki bilenge mpe ya mboka to ba population mobimba to tia tala ba parti politique te tant batelemaki mpona koboyama etali présidence ya Sénat et ya CENI et puis na ba loi ya Obemina kuna sakata tomonaki ata UNC moko te ingai kolakisa nini soki bomonaki biso UNC na ba activité wana te ezali d'abord parce que tozali ko respecter ba mesures d'urgence au mokonza mboka a décrétaki yango bomonaki so na ba marche wana te tolobi état des droits ezali respect ya mibeko sur base ya raison wana yango bomonaki biso te awa situation ezongi normale soki activité ya cash pour les autres concernés à venir à Mboka Ezali Tokoya to se présenter en plus deuxième raison Ezali depuis que la tozo belle la ke cash il faut la structurer cash ko iko zala te mutuna alali ala muki nanda kunaye aye azui batu bobimi na nzela non tozo senga to kutomona ki déjà honorable Jean-Marc Kabou na délégation INC bakutana ki basola ki moi je pense qu'il faut to que na sens wana ya organisation il y a organisation pour que ma camion ce que les malams topé sa makasi na président Fachi pour instaurer état de droit, bonne gouvernance, sécurité. Donc on est promettre une campagne to réaliser en voilà souci na biso. Espoir nini bozana ngo par rapport ya appel au salama. Espoir ezaka moko soki ba juge wana appel ba lobi ba sala makambu selon la loi, selon les principes. Moi na mboka Vital Kamerhe ozala quitter et rozana incessamment libanda. Merci. Moi mboka trésor Mbalamba to kolanda penza ko tuna lisusu koyeba parce que to moni penza etulu kwa bato botelemi si libanda mingi bazali penda bilenge nini obile bozali ko organiser par rapport ya annonce pe descente sur le terrain obine bosali mokola lelo après avoir koyoka mokonza mboka ko sala ko annoncer fin ya état d'urgence to moni bino INC botelemi na ba base na bino préoccupation na bino to pe nini bo lancer mokola lelo. Merci beaucoup, ndeko journaliste. Message à Liboso et Lelo, ils ont dit que Batunio va comprendre nano que UNC, jeunesse à UNC, à reprendre l'activité naïe. Après un long moment, il y a état d'urgence. Je veux dire que UNC, ils allaient partir au respectueux à texte. Biso le roi Mokonzambo Kaloba dit que état d'urgence, pas de rassemblement, pas de nini, on a obtempéré à la décision de l'autorité, qui est notre président, son excellence Félix Antoine Tshisekedi. Lelo Oyo, après qu'il a levé la mesure lobby, les jeunes y a UNC, de façon automatique, sans qu'il y ait un message pour la mobilisation, Bayoki Garabongo, Balobi, Biso Bajen Tolingito Sangana, pour lancer un message, l'activité na Biso Zonga. Voilà pourquoi nous avons Lelo Awa. Lelo Oyo, jeunesse à UNC, et relancer l'activité nango après 3 ou 4 mois il y a état d'urgence yami balé message ezali ya jeunesse ya UNC ya koloba ete biso jeunesse ya UNC nous avons suivi de près le procès de notre président l'honorable Vital Kamerhe. On attendait voir toutes les preuves de sa culpabilité, mais tina lelo oyo totikali komona yango te pona procès wana eza na mutu oyo abimaki alobi ke ngana zumbongo oyo toyebi mais participation à Vital Kamerhe tozoyeba ndeni ya komarie yango te yango wana tolobi ke toboyi main noire derrière makambo oyo yango wana tolobi ke biso jeunesse à UNC biso tondima ko soutenir mokonzi ya mboka na biso le président Félix Antoine Tshisekedi. Président Félix, biso de la campagne pour naïe et c'est vous le magistrat suprême. Jeunesse à UNC et aussi une implication naïe. Vital Kamerhe, c'est votre partenaire privilégié et jusqu'à preuve du contraire. Biso UNC pour soutenir vision et chef de l'État parce que 2023, nous autres nous étions des candidats. Moi j'étais candidat. J'ai un bilan à présenter, il y a un mandat. Oh, nous sommes tous les gens qui sont là baluka, balobani, ko camoufler, bazo bomba biso pour que tout l'exatan na biso. Mais nous restons éveillés. Nous voulons vous restez éveillés nous autour de mais vous avez montré que ce qui te comprendre action bosali lelo et bosali action pour la kisa topé ko bangi sabato topé ko yebisa bato nini parce que toyebi que cours d'appel moi na mboka
Vital Kamerhe, président national, a s'est présenté dans la cour d'appel Mokolo ya lobby. Oui. Vital Kamerhe, notre président, notre leader, a toujours prôné un état de droit. Vital Kamerhe a toujours soutenu l'indépendance de la justice. Ne pensez pas que notre présence ici, c'est pour influer à quoi que ce soit ou donner une mauvaise impression. Notre justice est indépendante. Nous ne voulons pas nous ingérer dans ces affaires, mais nous comptons sur elle. En parlant de la justice, c'est que beaucoup ça la paix, moi, nous le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, tout le monde dit qu'on nomme Bato Yassika dans la justice, n'a pas magistrat. Biso to sala nous parce que on est allé pouvoir discrétionnaire et chef de l'État. Donc il nomme qui il veut, il y a dans la signature. Mais nous ne voulons pas personnaliser notre pression, mais nous prenons l'état des droits, une justice qui rime avec la vérité. Le premier message, nous la jeunesse UNC, nous reprenons les activités. Quand je dis nous reprenons, ça signifie que aujourd'hui, demain, bande konabiso, ba jeune, oyo bazolandela de près procès oyo, ba go permettre lisusu te mokonzi na biso tant qu'il n'y a pas de preuves réunies, azala condamné injustement. Ba jeune ozo mona, ba sangani pona rozela ba yamba président Vital awa. Président na biso yango wana. Tozo zela to yamba président Vital awa après procès na appel. Donc nous restons éveillés, mobilisés derrière notre chef de l'État qui est le magistrat suprême, derrière notre président national qui est l'honorable Vital Kamerhe, qui a notre soutien indéfectible aujourd'hui, hier, aujourd'hui et à jamais. Merci beaucoup. Topesi bino lisusu matondo mingi lelo pona biso jeunesse ya INC oyo tolobaka Union pour la Nation Congolaise ezali mokolo moko ya monene pe ya esengo pona biso pamba te bomoni lolenge nini ba jeune nyonso bazalaki déterminé pe mobiliser ya koyoka message oyo biso tozali kopesa na bango message oyo uti na président national ya koloba ete biso ba jeune to demeurer toujours unis, tozala éveillé, pe tozala mobilisé, pe tozala surtout déterminé parce que l'avenir de notre pays dépend de la jeunesse. Raison pour laquelle biso ba jeune to bengala ki lelo o ezali pe occasion à rentrer politique pour na mobiliser déjà ba jeune, ko lancer déjà message que o ezala ki kaka échantillon, mais tozali vraiment ko se préparer pour que prochainement to lancer encore ba action ya makasi pour montrer à l'opinion que la jeunesse de l'Union pour la Nation congolaise est une jeunesse unie et une jeunesse dynamique, fort, déterminée, il y a qu'à travailler pour le développement Yamboka Nabiso. Merci beaucoup. Je crois que vous comprenez bien surtout avec beaucoup d'intention. Merci vraiment, hein, merci vraiment à l'attention à Binoboka. Il y a les communes à Souka, Bomoni Bongo, UNCD, Bakoïma, Banzembo, Bandengue, Sexinanga, Bomona, Nabilonga, Mabete, on est en Salonga, donc na Seki Makasi, na Banzembo, Bayembi, Boyoki, Gauthier, en tout cas. Merci de rebalancer la Banzembo et Bélé. Donc il y a les communes à Souka, ils ont la Bango, parti politique, il y a mon Amboka, Vital, Kamerhe, UNC, jeunesse, et le monde président na Bango, Madame Angèle, Bomoni, Basari, Benamilou, na Bango, pour la collaboration. Soutien na Bango, na mon Amboka, Vital Kamerhe, président national na Bango, il y a UNC, Lobby, Bazali vraiment motivé. Bazali va descendre sur terrain, tandis que Boutou Olanda Bango, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, le monde a fin. Na état d'urgence malgré les positifs progressif na boindé le quoi misala c'est comme kozonga déjà à la normale bango peut pas fongoler déjà ba misala na bango ya ko kitara na terrain donc misala bango ya parti na bango et fungwa bango moni ba bengisa ki bilenge ba soli na bango batali lolenge ni ba kozala motiver ko sensibiliser ba ya bango pona ko sala bango soutien na bango pona président national na bango Vital Kamerhe oyo jusqu'à ce jour azali bango na prison Makala. Merci Nabino, merci Gauthier Nassima Caméra, merci à mon boss Sami Poyo, merci à maman Darlene, merci à Bato Bolinganga, à les États-Unis, à Zomo Nabongo, Newman,
Balobi, Kevin Amanou, donc le grand producteur. Merci. Na Roger ML, mon grand frère propre. Merci à ma jumelle Léa, moi, ça femme capable. Merci na bande ko tubolinga rachula karame. Na raya bino, bosi na ba message na bino, ba commentaire na bino, ba préoccupation na bino, mingi pena ba remarque na bino et ça langa bien. Correcteur News TV, awande correction ya ba news tout. Donc awande on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Tu as vu Correcteur News avec Yemoko Rachou.